kobondela pona mboka na biso Congo. Ya ko sala prière pour notre nation. Yango biso ba etoza déjà kati na mboka. To sepela ki to bondela na bino pe bande ko boza libanda ya mboka pona kimia na mboka na biso. Alors pour te kimia ya Congo eya esengeli batu to sangana to luka moto apesaka kimia na kati ya mboka. Kimia mboka ko uta te soto bimi libanda to buki ba maison. Kimia mboka ko uta te soki makila ya batu etangi. Oh bien aimé, je veux dire à une personne qui nous suit à ce moment. Cher Congolais Yokanga, qui met à Congo ko utate so makila et sopani, qui met à Mboke ko utate so qui va violer ba maman, qui met à Congo ko utate so to sali mobulu. Combien de fois Tobima Libanda qui met biate? Combien de fois makila ya ba Congolais et sopani na Congo, mais il n'y a pas de changement. Combien il y a de maisons autobouki, mais il n'y a pas de changement. Oh bien aimé, tout ça la recours et pas à Yesu. Amen. Oh yo to zuite la ba propre effort na biso, to zongo ka soto beleli Yesu. Amen. Tokobo sakaya base. Oh raka basakaya basa. Père to beleli na yo. Toboyi satana konza na Congo. Toboyi satana rete na Congo. Toboyi bitumbe konza na Congo. To sengi na yo konza. To sengi yo konza. Tomo makambo zo tambola te na mboka. Ezali moment où l'église esengeli otelema pour luka solution mboka. Tango mobulu za na kati ya mboka, kimia za na mboka te. Esengeli église on se lever pour na koluka kimia ya mboka. Kimia ya mboka ekouta epa ya ekouta kaka te pa ya bakonzi na mboka oyo. Kimia ya mboka oyo ekouta kaka te pa ya catégorie ya batu. Mais kimia ya Congo ekouta epa ya Nzambe. Amen. Maya misunangae ekomi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to embelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga na kangai te atangai na zangi bapota o ya mote mananga okausi yango Yesu nazalati otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai yano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Bisika nyonso bozwami bozwi libaku malamu ya koyeba kolanda biso na nzela ya la voie céleste tikete nzamba lola pambola bino. Amen. Toujours na cadre ya émission na bino prière ya balongi oyo bomesana komona biso nandeko Alvin Beya lelo azana biso te po aza quelque part nde lelo toyeto prier elongo na bino mais nakozala ngai moko te nazali na l'homme de Dieu oyo azali pembeni na ngai le prophète John Kabé de l'église de Christ Sauve ezana yende akoyeba ko accompagner ngai na prière à mokolo lelo et na pesi shalom l'homme de Dieu. Shalom. Voilà tolingi to bondela bien aimé mais mokolo ya
ya koyeba kobondela pona mboka na biso. Ya kobondela pona mboka na biso Congo. Ya kosala prière pour notre nation. Yango biso ba etoza déjà kati na mboka. To sepela ki to bondela na bino pe bandeko boza libanda ya mboka pona kimia na mboka na biso. Et to yebi ezaka na nzela moko oyo kimia ekoki koya. Kimia eutaka na gauche te, na droite te, mais kimia eutaka ndepa ya nkolo Yesu. Amen. C'est pour cela lelo tozo ya koluka Yesu pour Yesu amema kimia na mboka na biso. Alors tokoki kobondela kaka bongo te ezali na passage moko biblique oyo koyeba kosunga ngai na yo po tokota na kati ya mozindo ya makoki ya kobondela. L'homme de Dieu a kosunga biso na lecture ya parole na Psaume chapitre 107 au bandi na verset 28 wana Bible zoloba na biso nini. Oui, totangi Psaume 107 verset 28 na kombo na Yesu. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur délivra de leur angoisse. Amen. Voilà ndeko kaboko sukawana. Bien-aimé dans le Seigneur, to prier mingi pona ba vie na biso. Nous avons eu du temps ya koyeba kobondela pona ba vie na biso, pona misala na biso, pona ba carrière na biso, pona mabota na biso pe pona bana na biso. To prier pona ba problème. Mais bien aimé, le loto yeto prier pona mboka. Parce que mboka soki eza bien te, bénédiction oyo zoluka okozwango pe malamu te. Soki mboka kimia eza na kati ya mboka te, bénédiction oyo zoluka okosepela nango pe malamu te, parce que la paix ezo régner na kati ya mboka te. Peut-être koki komituna mituna situation ya mboka ezala difficile ou pas etali yo te, parce que oza na Angola, parce que oza libanda mboka. Situation ya mboka ezala difficile, cela concerne kaka ba oyo baza na kati ya mboka. C'est faux et archi faux. Okoko ozala libanda ya mboka, mais na kati ya Congo oza na bandeko na yo. Okoko ozala libanda ya mboka, mais na kati ya Congo ozali na baboti na yo. Et soki mobulu eza na kati ya mboka, kimi eza na kati ya mboka te, oyoki ke na mobulu moko esalemaki, papa na yo akufi, mama na yo akufi, ndeko na yo akufi, bisika yo ozali oyokaka pasi, problème wana eko affecté yo. Okoki pe komituna ba mituna ke nga na botema na ngai na longwa na Congo, mwana mukie ngai na bandeko na ngai na ba parents na ngai tozali na libanda mboka, toza na poto, toza na Angola, toza na Congo te. Cela est concerné biso ne loko te, c'est faux et archi faux. Okoki ko botama na yo nzoto moko te. Biologiquement tokoki kozala na ba relation mon côté, mais étant que tozali ba congolais, makila ki congolais za kati na nga eza pe kati na yo. C'est pour cela oza na intérêt ya koyeba ko bondela pona mboka na yo, parce que oza congolais. To le bien mena bien. Amen. C'est pour cela dans la Bible za koloba bana Israël ba constater était que ce jour ya mboka eza malam, mais la terre ezaki stérile, pe mai ya mboka ezaki malamu te, bakima ki epa ya mosakoli. Bokoki kofanda malamu na mboka, mais soki kimia ezate na mboka, bien aimé, bénédiction ozo luka wana osepela nango malamu te. Et sengeli kimia ezala na mboka, po bénédiction na yo ezo dépendre pe lolenge mboka eza kotambola. Yango na lingi na tali sa rôle ya chrétien. Le lieu comment qu'on lekela ngai okomona chrétien ba Christou église oyo bazali le sel du monde, oyo bazali la lumière du monde, bazoye ba rôle na bango na kati ya mboka te. Tongo makambo zo tambola te na mboka, ezali moment oyo église esengeli otelema po luka solution mboka.
Tant mobulu eza na kati ya mboka kimia eza na mboka te esengeli église on se lever pona koluka kimia ya mboka. Kimia ya mboka ekouta epa ya ekouta kaka te pa ya bakonzi na mboka oyo. Kimia ya mboka oyo ekouta kaka te pa ya catégorie ya batu. Mais kimia ya Congo ekouta epa ya Nzambe. Amen. Alors pour te kimia ya Congo eya esengeli batu to sangana to luka moto apesaka kimia na kati ya mboka. Kimia mboka ekouta te soto bimi libanda to buki ba maison. Kimia ya mboka ekouta te soki makila ya bato etangi. Oh bien aimé, je veux dire à une personne qui ne suit à ce moment. Cher Congolais yokanga. Kimia ya Congo ekouta te so makila e sopani. Kimia ya mboka ekouta te soki ba violer ba mama. Kimia ya Congo ekouta te so to sali mobulu. Combien de fois tobima libanda kimia biate? Combien de fois makila ya ba Congolais et sopani na Congo, mais il n'y a pas de changement. Combien de maisons autobouki, mais il n'y a pas de changement. Oh bien aimé, tout ça la recours et pas à Yesu. Amen. Oh yo to zuite na ba propre effort na biso, to zwango ka sotobeleli Yesu. Amen. Bible za ko loba bisika ndeko kabe atangeli biso. Bible lobi dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bible za kotalisa biso la seule voie oyo esengeli tokende koluka solution na kati ya bapasi na biso, na kati ya bapasi ya Congo, na kati ya bowumbu ya Congo. La seule chose à faire eza nde koluka nzela ya kokima epai ya Nzambe. Amen. Et Bible zoloba dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel. Et Nzambe a délivré ki bango. Pe Nzambe atindelaki bango liloba, pe liloba ebikisaki bango. Amen. Bien aimé, mais quand la Bible parle de la parole c'est une personne. Et cette personne c'est Jésus-Christ. Amen. Na détresse ya Congo to belelande Yesu. Amen. Oh, synonyme ya koganga, mutu agangaka pamba te. Na kati ya koganga mutu agangaka po amoni ete aza incapable. Azoganga siko po bato baza capable kosunga ye baya kosunga ye. Na kati ya bakri tozomona danger moko eza liboso. Et à cause de danger wana netidiki mutu a crié pour te moto oyo aza capable ya ko délivrer moto na danger, aya ko délivrer moto na danger oyo eza liboso na ye. Et bana Israël ezaki na danger moko ezaki liboso na bango. Et danger wana ezaki détresse, le bas détresse. Détresse. Et donc on va constater que détresse eza liboso na bango. Bible le bit détresse wana etindiki bango baganga et pas ba roi te. Etindiki bango basala mobulu te. Etindiki bango ba désespéré te. Etindiki bango ba se décourager te. Mais détresse na bango etindiki bango baganga et pas ya Nzambe. C'est pour cela bitumba ya Congo bapasi ya Congo etindika biso toganga et pas ya Nzambe cet après-midi. Et tango bagangaki, la Bible dit Dieu envoya sa parole. Il envoya sa parole. Liloba e kangoli bango, pe liloba e bikisi bango. Oh bien aimé, et loko moko e ko kangola Congo na ba pasi ezaka Yesu. Amen. Motoro ya kosisa ba pasi na Congo ezaka Yesu. Amen. Mobulu e kosila na Congo à cause de son nom. Kimia e ko régner na Congo soki to beleli Yesu. Oh bien aimé, pasi nyonso eza bandoki te. Mobulu nyonso eza bandoki te. Pasi nyonso eza synonyme te ke Nzambe abosana biso. Ndeko kabe prophète ngana yoka batu baza koloba Nzambe abosana na ye Congo. Nzambe yebi na ye Congo te. Poso Nzambe yebaki Congo tonga tomona ba pasi ya boye te. Mais na oloba no eloko moko. Dans la Bible il y a des femmes que Dieu lui-même a rendu stériles. La stérilité ça passe. Bah passe monsieur comme la rabato ça volonté ensemble. Parce que Nzambe peut-être a lingi était à faire approcher Mutuana pembeni na ye. Yango permettre passer ya. Qui sait bah passe à Congo et ça Nzamba yebi yango alingi kaka a approcher bateau ba congolais baza mosika Nzambe ba luka Nzambe. Qui sait
kolela o tozolela na mboka yo sokesa nzambe ayebi biso te mais ayebi biso apermettre pasi wana eya mpo bacongolais batiela ye motema mpo bacongolais bapusana pembeni na ye. Nalingi naloba na congolais moko azolandanga quel que soit pays oyo ozali pasi ya Congo etindika yo tofinga nzambe etindika yo tosala n'importe quoi mais pasi ya Congo etindika yo o s'approcher na nzambe. Moi je crois oyo lelo sokomela ba noir oyo lelo sokomela ba congolais nazobenga ngo ezali permission ya nzambe parce que la Bible dit eloko moko te koki ko arriver sans que Dieu soit l'auteur. Bapasi ya Congo minyoko ya Congo boumbu ya ba noir ezali oyo nzambe permettre et comment pour être peuple congolais, nation congolaise, et pour ça n'est pas un Zambé. Et c'est cet après-midi, ton limite pour ça n'est pas un Zambé. Ton limite pour ça n'est pas un Zambé. Bazo bongisa ete makila ya ba congolais etanga mena lobi na kombo na Yesu makila ba congolais etanga te. Amen. Ezana moto moko oya tangisa ki makila pe makila na ezaki pour l'objectif ya kobikisa moto. Oh bien aimé, ezana makila moko te koko me makimia na mboka oyo. Makila moto me makimia te. Makila moto me makimia te. Tozomona na ancienne alliance moto tango asumukaki abane ko yana nyama na ye mettons au serveur sacrificateur azo mbeka azo kata oh là là tango moto azo ko za loboko na ye aza ko imposer likola nyama pe azo loba masumu na ye en retour souverain sacrificateur akozwa nyama ake akati makila tango ko sopana basumu ya moto wana e bana ko lumisama na ancienne alliance. Mais je vais révéler une chose, makila ya nyama e bana ki ko longola lisumu te mais bana ka ko couvrir lisumu. Oh bien aimé, makila ya ba congolais e ko longola bitumba ya Congo te makila wezo sopana na Congo e ko me makimia na Congo te mais ezala makila moko oye sopanaka po biso ba congolais to bika na kimia oye sopanaka po bitumba ya Congo esila makila wana kolo makila wana ndeto zolinga to lukaye na après-midi ya lelo est-ce que peut sanga mena bien amen elombe bisiko za pianga mena bien amen est-ce que congolais moko azoyokanga amen nalingi na poko lelo tobelela nzambe Jésus mosakoli kabe na ndeko Eric bakomema biso na lolembo me ngai na yo tozobondela loba mena bien amen yoka requête ya liboso ozoloba na nzambe toboyi règne ya bitumba na kati ya mboka na biso toboyi règne ya division kati na mboka na biso toboyi règne ya makila kosopa na kati na mboka na biso toboyi règne ya mobulu kati na mboka na biso loba na sima nanga kolo Yesu loba na sima nanga kolo Yesu na poko ya lelo toye liboso na yo yo nde motokela ba congolais yo yebi ba congolais oyebi makambo tozobika na poko ya lelo tobeleli bokonzi na yo Yesu yaka konza Congo Yesu yaka konza Congo sois le seul maître le seul roi dans notre pays na kombo na Yesu bien-aimé tobandi kobondela senga règne ya Nzambe o rakabasaka ya babosaya o tokobosaka ya base o rakabasaka ya basa Père, tobeleli règne na yo toboyi satana konza na Congo toboyi satana règne na Congo toboyi bitumbe konza na Congo tosengi na yo konza tosengi 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 yo konza ya Congo les ténèbres ne régneront à jamais. Yesu yako règne Congo yako konza kati na Congo toboyi molile règne toboyi jabla yawe otana Dieu toboyi Yesu toboyi makile tanda toboyi makile tanga Yesu yako konza Yesu yako konza
Yahweh, oh Dieu, déployer Gassa, chemin déployer Gassa, chemin déployer Kanta, Yahweh, y'a qu'au régner, viens régner, viens régner, Tozo kende sikoko renversé. Ma planification so ténébreuse contre Mboka Nabiso précisément avant fin de l'année au Tolobia bien. Satan na molili azobongisa liwa. Azobongisa ba Congolais ba kufa le 31 décembre. Azobongisa molili, azobongisa bitumba, azobongisa ete bato ebele ba monde 2018 te à cause ya ba désordre oyo à côté le misato le bien bien yango tozolo ba ensemble ayeba kolongola oyo nyonso komema liwa na mboka na biso ayeba kolongola oyo nyonso komema molili na mboka na biso bien amoza na poto ozo vivre na kimia ozo vivre bien mais bande kono bazali awa bango ne bazali ba victime ya makambo oyo ekosalema bien aimé faut prier il faut prier. Solution ya Congo et ko utate so makila ya bato etangi po te saka na makila moko o etanga ki po biso tobika amen ezaka na makila moko o esopada ki po Congo ezala mboka kimia amen yango to so bondele pa na ensemble to zo loba ba plan nyonso o molile zo bongisa on fait que to perdre bandeko na biso on fait que bandeko na biso ba tomber victime on fait que bitumba ya on fait que mobulu ya on fait que mbutu mbutu kota na mboka to so loba loba elongwa molili elongwa zongi sana sima na nga elongwa molili bitumba liwa makila elongwa au nom de Jésus allez to bandi ko bondela banda ko bondela Yahweh Zambe yalola Yahweh molili elongwa bitumba elongwa toboyi makile sopana toboyi makile sopana toboyi makile sopana toboyi makile sopana na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu oh nyonso dabla bongisi on a fait de l'année oyo on a fait de l'année telemeli yango oh ya mawaka ya waweka lobo soko ya waweka lebede semaine ya waweka lo mama ya balike icha ya ba weekend de blo oh ya ma weekend de play santa ya ba seke lobo ya ma weekend de se shawa ya ba weekend de blo Yahweh ba blocage no so ba liwa na kombo na Yesu na kombo na Yesu tozo senga kimia pa na Nzambe tozo lo Nzambe a régné pe kimia na ye régné na Congo kimia régné na Congo bien aimé ceux qui kimia za na mboka famille na yo pe ekozala na kimia misala na yo ekozala na kimia bana na yo bozala na kimia vie na yo eza na kimia yango tozobondela bandeko bazoyeba tozosenga kimia na Congo tozosenga kimia na mboka na biso tobeli tobandi kobondela haleluya oh rabasaka ya bashe oh rabasaka ya bashe oh rabasaka ya bashe ndelebosa oh brasaka ya bra oh brosa ya brasa oh brasaka ya brosaya oh brasaka ya brosaya oh rakabasaka ya brosaya yondolobosaya la misère péchira yondolobosaya yondolobosaya je suis Yahweh au Dieu. Tu as dit, je vous donnerai la paix qui dépasse l'entendement humain. Yahweh, Seigneur, tu as été Yesu Kimia. Et Réé Katraboka Congo. Tu as été Kimia ensemble là. Bondolobo Shike de Belewege. Inchayaba Wekene de Plowege. Tu as été Kimia Yesu. Et tu as été na Congo. Na Congo na Yesu. Bien-aimé Yoka. Tozolinga siko to déclarer. Likolo na mboka na biso. Pe likolo na ba Congolais nyonso
O baso landa biso c'est net moment to le bien mena bien. Amen. Nazo déclarer mpe pendant 2 minutes nazo saba déclaration to ou menate parce que sur la télé nous devons respecter le temps. Pe na kotika pe 2 minutes l'homme de Dieu a déclaré et puis nga na eko clore na émission et après-midi le to le bien mena bien. Amen. Bisika yo zwami yo obondeli na biso ozo déclarer pe na ndako na yo ngai pe nazo déclarer ozo ndima pe amen na ba déclaration nazo sala. Père Jésus-Christ, alléluia, le Dieu des Congo, Jésus, le Dieu des Congolais, alléluia, le Dieu de notre pays, Tobelelio, Kita, Père régner dans mon cannabis au nom de Jésus. Kita, Père régner dans mon cannabis au nom de Jésus. Nalobi makila o etangi mingi na mboka na biso na kombo na Yesu makila wana katana kombo na Yesu tolobi au nom de Jésus ba congolais ba kokufa lisusu te na kombo na Yesu tolobi na kombo na Yesu makile kosopa na lisusu te. Amen. Toboyi molili na mboka na biso. Amen. Toboyi bitumba na mboka na biso. Amen. Toboyi mobulu na mboka na biso. Amen. To déclarer paix au nom de Jésus. To déclarer paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et ça na ba bitumba misusu. Oye kotelema na ba vie na biso. Moto okoko kima bitumba ya vie na yo te. Tango zoluka kokima bitumba eza pembeni na yo. Mais malgré ba plan ya Satana na lobi libota na yo esimama na ba plan wana te. Ata mobulu esalemi à cause de l'incrédulité à bateau. Mais bande qu'on a eu bakufa na babal de perdite. Amen. Bande qu'on a eu bakufa na mobulu te. Amen. Na so déclaré quand na fille à Congolais à Zolandanga. Na lobi na famille na yoko bungi sa moto te. Na lobi na famille na yoko bungi sa moto te. Moto kokufa te à cause de mobulu mboka oyo. Peut so déclarer victoire, paix na kati mboka na biso au nom de Jésus. J'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. L'homme de Dieu a déclaré. Tu l'as dit déclaration au nom de Jésus. Bien-aimé, osa concentré bisika osa concentré la lingi tango nazo déclaré yope osa la concentré. Père éternel, toyebi ete bi ekomami ete na Biblia. Si le Seigneur ne garde pas une ville, c'est lui qui les garde en vain. Yahweh Nzambe na tomboli yo na mboka Congo. Yesu soki yo te nani mosusu. Muto ata moko te azana liloba na mboka oyo. Yahweh Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Yesu kita Congo. Nazo telemela mo pepe nyonso oyo diable a ko soulever pour na déséquilibrer ou bien pour na koboma pour makile tanga na Congo. Yesu nazo telemisa lokolo telemisa ki mo pepe Yahweh oyo telemisa ki jour wana na mkati na mai nazo telemisa mo pepe nyonso o diable a commencé afin que aboma batu afin que makile tanda na telemisi mo pepe wana na kombo na Yesu Christ na kombo na Yesu Christ. Père toyebi ke os ensemble Yahweh oyo zama na loboko na yo mutu te akozwa ngo mais oyo zama na maboko mongona ozana capacité nyonso ya kozwa ngo Yesu na kabi Congo na maboko na yo Yesu kiketa ozana solution otelema au plus de cause ya Congo Nzambe batela na bande ko na biso mususu bo bazana poto Yesu loboko na yo Yesu ezala na bango zala Nzambe na bango na kombo na Yesu to bondeli bongo to le biso nyonso. Amen. Amen. Pesi maloba epaya musali na Nzambe Zamba pambola bino bien-aimé. Amen. Tika ete kimia oto lukina libondeli e régner na bandako na bino. Moto nyonso landaki biso bandaki kobela. Tu as un problème. Au nom de Jésus, sois délivré. Dans la situation, si tu étais malade, reçois ta guérison. Zamba pambola bino, tout le monde anime bala ozoya.
Zamba Pambola frère Rick, Zamba Pambola Ndeko Kabe, Zamba Pambola Ndeko Arnold, na côté technique Arnold Kamande, Zamba Pambola Bino, c'est qui est un Zamba Lona, Asana Bino. Ciao.